Bonjour. Yo muto olandanga. Olingi kobongola mutema tuka mutema mabe. Okanga baninga ebele prison na kati ya mutema na yo. Olingi baninga ba avancer te. Olingi baninga ba bala te. Olingi baninga ba bonga te. Yo lobana baninga ke ye na olobise te tina okota na sa mabele. Ye kutu mkonga na olobisa na pofe kutu kona lobisa satan. Yaya. Yo kasi kola mukasa habitidi. Yaya ba sélectionner mingi. Yo na nge hebisa o mna jini. Ya comme na jini yaya ba sélectionner mingi yaya. Yo kasi kola mukasa eza habitide. Yaya. Eza sélection mazembe te yaya. Eza sélection à léopard te. Eza sélection à vita te. Vecleb te. Eza sélection à daring te motema pembe. Eza sélection à naissance te à pasteur mukuna. Ya keba mkomsusa ozala sélectionner une équipe de l'équipe de France so na nini ya ola mukate. Fais très attention yaya. Et comme temps bato yo salama be bo solo la. Et comme temps yaya otiko silela ka bato bakufa. Et comme temps yaya osola bien na ba vivant. Yo musano koma kaka so mutakufi rip que ton âme repose en paix. Mais na bo moi boye bozala ki binemi. Na bo moi bo koto ya rate. Na tuna na yo pe mbatu obovanda na baninga. Mwana la musuli we Yesu muninga lobela ke lote. Iwe faut lobela biso quelque chose na vite. Tomela na diamba to bimane mibali to sala ne n'importe quoi. Ndeni ya kufi kokoza la penga tika na kima patata oyo asimba likolo na se. Yaya, la Bible dit reste celui qui lave leur robe, personne n'est parfait. Ngana parfait te na mabebele ndeti yo yaya. Mais tozo ngaka na makolo nzambe ko senga pardon. Yo yina bato kanga bat na mitema prison ça fait combien de temps? Yaya keba. Oyebi jour terministe no eko matin. Ya biso yo o mata. Ya mkolo kitavan. Eza trop tard o senga pardon. Ba senga pardon na musuni na molimo te. So kufo ke yo comme na terministe c'est fini yaya. Lobi nangana o yaya to yebite ko. Lelo nangana o ti 20h to yebite yaya. Baba na morgue to leki bango na nini. Ndeko Karina kufi to leki na nini na yeba kite ya lobi nzambe merci ko tinga mois de mars. E bon ngana yo yaya. Toi ba leki nzela lokola ye ko to lingana ko moi je t'aime. Est-ce que toi tu m'aimes? Moi je t'aime l'amour du Seigneur. Tiko kanisila baninga mabe. Ya yo moko tambo na nzela bakisi, banzela banganga. Me yo mo letsa batu mabe na yo. Ya linganga ngala linga oko ya. Bolingo ngana opeso za ofele nzamba pesa biso pesa be baningati. Ya yo mimona ko za likolo ya nyonso ya. Mabala batu bonyo yo bebisa. Tu le continue vivre kana mobala batu. Ya, la Bible nous dit la Genèse 2 à 18, c'est pas bon l'homme soit seul. Je le ferai d'être semblable. Ton mari, il est quelque part. Même si ça prend du temps. Yaya, attends-le, il va arriver. Mobala bato yozo kabola foya bato. Moi, so yozo le lisananda. C'est ta sœur. Et ça, quand tu fais les mêmes père, même mère. Nzamba hormona. Libala oyo kaboli, conseil mabe oyo pesa baninga. Basi bonyo yo blessa. Basi mi bonyo yo wangano yo tika o emilia batu. Nzamba ba genu azomona yo. Batu bonyo ba olela na kombo na yo. Ya to batela bana ko. Yo kasi mwana obenga nzambe koko. Tu te trompes sia. Yo kasi mwana obenga nzambe papi. Non, ah ben gay papa, pour moi na ke biso tout ça pareil, to ki ma pas mutu moko. To bi mana mabe to bi mana ignorance. Ya to li la rasom ta kufi, ya za ki malamu, ya vraiment pourquoi tu as fait ça na okokate menteuse, menteur. Bino ti ba photo a Karine parce que kufi so musu bonde ko solo la. Musu bolia kane me gotonga kaye. Aso pesa ka ta conseil na vie. Pourquoi tu as fait ça, Yaya? Pas toi, pas elle. C'est toi qui décides de la vie des gens ou bien c'est Dieu? T'es un ministre na koki. Sa maman est bouleversée.
Maman n'a pas mais entourage n'a pas aux gens qui t'ont empêché ça qu'à conseil. Bon, lela ye. Après, ba okunda ye, bo fungula ba bouteille à whisky, bo mena masanga, bo bossa na ye. Après, bo tonga ye. Siko ngana yo. Po sala mateto ki mapanda pa nzambe. Ye pas kendaka kotala bat bakufa eh. Ye pas lelaka. Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Ma yeba ki te pe journée zala. Ngape na yebi jour na ngate. Yo po yebi jour na yote. Mais pourquoi kanga ba ninga na mutema na prison? Pourquoi prisonnier ba ninga na mutema? Pourquoi niko se libérer te? Pourquoi niko se pardonner te? Oyina papa ba no makasi. Oyina ba ndeko no makasi. Oyina ba ninga makasi. Yaya. Gucci eleka, Dior eleka, Kenjo eleka. Omoni bilambo ya kola sa tout en internet. Nzambe tanga tala ko alobi mon peuple paiera marque de connaissance. Omoni ba chaussure kola sa biso. Biso te mutu to jija nzambe parce que tout est de vanité. Toza na posande o ezakati na yo changer yaya. Omoni bato yo lelisaka. Omoni ko enregistrer bato yo enregistrer bato na ba voice. Pobo mamokili nzamba otala yo omoni séparation oyo sépara bato ti lelo kabona na bato ebele ovandi loka na oloba noti oh na oloba no ovandi loka ko tombola téléphone te oh maya baliwa oyo bandi na 2020 na 2021 zo lobelo te ya tombola téléphone ko oh ya tombola téléphone benga bango sho bobongisa ya tombola téléphone ko ka sonité humilité possède la gloire te oh ya Yesu bafinga ye bachola ye. Yesu abikisa kutu fude kadara babengana na kata village wana. Oboye bisolon te. Babengana ye yaya. Na Mark 5 babengana babibima tika biso pardon. Bimako bangulu na biso tu bakoyi na mai bima. Ma Yesu andima ki ya bima matika fude kadara la ndete po évangile tika na mboka wana. Oh. Siko yo zo mutema no kango liko libérer batute. Yo kasi ozana ba démon plus que fou de cadavre. Yo kasi yo souffre pendant 12 ans na perte de sang. Yo kasi yo bela pendant 38 ans lokola muto azaki na libosa porte ya piscine beteza ndoze la ye so le kalanzela na ye. Yaya. Oji chance ye poto. Yo bandeko boy na Afrique ba kufa na banzela mai. Yeba ndeko boni ba okata banjela okata ça fait 10 ans à comité. Ma yo zo mutema no kanga mutema mabe. Obeba na kana batu. Ofinga aka mikolo kritika aka batu. Yo za orgueil, yo za mutu oza mulikolo batu tu. Mutu azali kola batu tu za nzambe. Yakeba. Kuswa lekio na valeur. Ndinja lekio na valeur. Nzete lekio na valeur. Libanga lekio na valeur. Libanga pe comme poussière zorate ou melara. Nzete ku de vivre à plus que l'homme. Ya changer bongo la mutema. Changer ça la bien na bato mokili. Ofinga akaba na baninga bilongo mabe. Okoma yo mona ndako moni tu es toute seule you parce que beba na bato nyos. Tu es toute seule you parce que zomi bala baninga. Tu es toute seule parce que bon mama mboka you. Tu es tout seul yaya. Keba, un jour, aux allez se sélectionner te. Pona yo, terminus no koka, eza tota. Linga, terminus na ve koka. Oza bien na batutu. Luka kimi na moto troko. Luka kimi. Yo na kina sele video oyo pour changer. Video oyo eza pona yo, eza pona nga. Eza pona bisonios. Parce que nga pe eza parfait. Nana ma bebele, yo pona ma bebele. Mais ya tout changer ko. To changer. Claire, si yo peut faut changer. Claire, si yo besoin de défaut, il faut changer. Yo peut faut changer. Yo peut ôter abattu, il faut changer, Clarisse. Malgré tout, tu n'as pas d'ennemi, t'aimes tout le monde. Toi aussi, il faut changer. Yo peut faut changer, ya. Tu le loses à ma vidéo, finga battu. Tu le loses à mi bala battu, blessé battu. Tu le loses que rando, des ara rando, otika rando te. Ya. Termini, c'est bientôt. Tu n'as quel âge? Vous avez âge, tu as quel âge? Ya, vous avez 19, vous avez 30, vous avez 40, ya. Nzambe mutayebi suka vie à mutu. Continuera kolbake, je mourrai pas, je vivrai longtemps, je comprendrai les œuvres de l'Éternel. Bien sûr, oui, que le bango bisotu. Mais Nzamba décidera terminer sa mutu zaka.
Na souhaité que termine sinon comme enfant. Nga na souhaité anga été. Pour nga na que je mourrai pas, je verrai longtemps. Mais c'est Dieu qui décide. Yaya. Avec comment? C'est libéré. C'est libéré. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. C'est la maman de 4 enfants. La vie c'est un combat. Mais tu vas kima combat aussi que so monezo simbate lingo kima côté wana. Mais il faut savoir pardonner. Je t'aime. Moi je t'aime. Il faut ça moninga ka bembeno tu l'aimes. Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. C'est la servante de Dieu maman Clarisse. Bana Nzambe ao nyoso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se lingi kolobaki kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili okomprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne Yemei.